Mosala biso salara biso toza ba bengaka biso exploiteur artisanal. Donc toza ko exploiter sable na maboko. Au moni toza na ba boitou, toza na ba seau, toza na ba bambou o permettra biso to memazelo. Sans sable muta rotonga zelo tata a rotonga ndako te. Ata sombi ciment, même si sable est blanche ou sable auto bengaka sable du fleuve sur ezate et aux la difficulté que muta tonga ndako. Difficulté c'est bon, il y a makasi, toza il y a équipamenté, ba pa ou même bilamba mali des athées donc toza pena makambe belé ça pour passer avant. Biso to courant na ba boîte na mai mutalo kita moto akodi na dindisa pe boîte panzani mutako ya pe na boîte yemoka dindi na mai soka yebi nange te ezala patient to préférer bateau basala refo soit moto yebi mo nange ayebi ko nanger akodinda boîte dindi azana moya ko se sauver pour sauvetage ezate sauvetage ozala yemoko misala na mboka ezate bon musala auto sala gawa ezo sunga pe mabota mais ba difficulté na biso zali l'état a aidé biso avec so ba cantine acha biso non de tout ça na ba tenir na biso moko ozo la sape tout ça entreprise ya biso moko pena etali que non musala bato sapo mabota za a ebele zo bika faut avoir un bon chaque jour en plus tous les unités ni so yebi bazora mbongo au phare DC au JR au Moura au la police bon ça va y avoir mbongo mais avez-vous des odeurs qui vous dérangent et qui dérangent votre entourage? Ne vous inquiétez pas. GodA met à votre disposition la crème miracle pour éliminer tous les odeurs du corps et vous garantir une fraîcheur permanente pendant 21 jours après une seule utilisation, contrairement aux déodorants qui ne font que masquer les odeurs. Fait à base des produits naturels dont des racines, plantes et fleurs, ce produit ne contient pas d'aluminium, ni d'alcool ou tout autre produit chimique. Appliquez dès maintenant la crème miracle sur vos aisselles ou toute autre zone du corps ciblée et libérez-vous de mauvaises odeurs. Avec la crème miracle, sentez la fraîcheur qui correspond à votre personnalité. Les mauvaises odeurs, et ça dure 21 jours sur les corps. La crème miracle, appliquant tes aisselles, tu vas. La crème miracle. Bon, déjà, balobi déjà mbela pe commis. Pe to baleka na bango pe to lobala. OK. Mais vraiment tani pe. Merci à comprendre. Donc, 16 19 46 61. Combien? Il paie là? Bonjour Dego. Bonjour. Oui, c'est monsieur Kombona Nipea tout ça précisément. Kombo na ngeza ndeko Arnaud Matondo, toza précisément na carrière ya Mbuluko aussi. Précisément o yeba to benga ngo Mbuluko aussi mais eza souvent yala. Carrière yala. Ils ont mis précisément route sanda o benga route c'est comment fait. Ndesika biso to somi. Bon biso to yagi lelo comme gampe ko sola na bino, ko yeba lolenge ni bosala musa na bino. Pe koyeba ba difficulté ni bo rencontre quotidiennement par rapport à musala o bosala et sungaka population parce que lelo po muta tonganda ku et aussi nga sable muta matsa immeuble o to mona ba konzi ba ya ba somba ka zelume apparemment na angle moko boye batu ba négligé ngo vraiment makasi loko bino pe bosala musala yango bino ne boko ko expliquer biso enfin que bato balanda biso ba mega pe ko comprendre ba réalité pe beaucoup ta nango. En fait, Moussala biso salara, biso toza ba bengara biso exploiteur artisanal.
Donc toza ko exploiter sable na maboko. Au moni tozana ba boîte, tozana ba seau, tozana ba bambou o permettra biso to memazelo. Parce que zana ba tout mususu ba exploiter ou ba exploiter rango avec les machines, ba drague avec ba pelle chargeur ou ba salela. Mais biso siko to sala rango artisanalement. Donc tozana ba besoin photo sala rango, photo zana ba pao, photo zana ba boîte, photo zana ba seau. Nde yango to sala musala oyo, ozo permettre batu baktonga. Parce que sans sable muta rotonga zelo tata a rotonga ndagote. Ata sombi ciment, même si sable est blanche ou sable autobengaka sable du fleuve soki ezate et aux la difficulté que muta tonga ndako. Yango na biso le sala. Mais siko par rapport à musala mine bo sala le jour ba difficulté ezara vraiment mingi basé na angle nini. O beaucoup tango pona moni bande ko musu ba dinda na mai mai ezara pe na makambo ebele kati nango na habité ba difficulté vraiment ezani. Oui, tozana ba difficulté o to kourara na kati ya mai. Parce que net surtout période où tu commis, esa période où tu benga la saison sèche. Ma ezara mingi malili, bande ko mususu ko zala o mona pa kota mai mingi, a robanga pona malili, même soupe ba kota ra mingi ba difficulté ko kota, malili se beti mingi akobela parfois ba panzi ko bando déranger, ba grippe, o mona ke nzoto ezala moi pas pona muto ko sala. Et puis ba difficulté mususu eza ke biso to courant ba boîte. Na mai mutalo kita mutu akodi na dindi sape boîte panzani mutako ya pe na boîte yemoka dindi na mai soka yebi nanjte ezala patient to préférer bateau basala refo soit mutu yebi mo nange ayebi ko nanger akodi dinda boîte dindi azana moya ko se sauver pour sauvetage ezate sauvetage ozala yemoko ba difficulté mususu auto courarango ezali bandeko ba matisaka boy pour mona muta matsa tonnage ezala pasi Moudaro matcha tonnage bomoni boy parfois 50 100 tonnes azo matcha ngol maboko azape mutoza machine te lobi akobela ezongela ka charge pa na biso mais avec l'épée des moyens au bazwaka et ça là que mutoza moi traitement azu même bongo wana za un peu moké par rapport que to futara mine to futara ba urbanisme et toza ba document belé to futara et puis ezana ba autorité misusu ba legara pe po bango pe bazwaka moi parti moko boye toza pe na bandeko baza chargé à renseignement mobimba bango pe tant baza surveillance ya secteur oyo mobimba et c'est ngara carabin fa leka parce que en cas de quoi to ko benga bango en cas de to ko benga parce que batum su bago uta na bitumba na bango libanda bago ki mananga ba problème e ko la biso ils ont déjà risque musu to zo batu ba uti nango kuna ba beta mutu masasi akufela biso awa donc toza na problème parce que za perte de comment to bongisaki donc ils ont moko ba difficulté to courara ba difficulté musu mutu kapé et comment nzela tozana ngo nzela moko poids lourd mais nzela za mo muke ba entrer sortir et puis ça rabiso passe camion goya ba poids lourd ko ya pende bimara boy et ko tout à moto ndé dernièrement ba tout à moto donc moi ramboza mo ebelé bon sur le plan matériel ba outillage ya service ndé bo sala côté on appelle na moni pena ba outillage ya makasi mingi bozana ngo ate non ndé expliquer que ba outillage to sala lara ezaki to za mingi na baso ba pelle na ba bêche. Souvent tous on a besoin de bambou pour bambou ndiango kumbela so boîte biso to kumba boîte na qualité pour kai a supporter charge à zeloté boîte tanga même charge faut na bambou pour na repiquer mutanga piquer abimsa déjà force wana aba bambou ebuka na mutu sunde na so ko dinda so bambou ebuka ni adindi mutu so ko sala sunde ba charger pas au kimelier azoki donc ba difficulté ngo za mo ebele. Mais à peu près déjà combien d'années au se lança na musala au sala bon. Il y a plus de 6 ans d'années parce que nous avons déjà tombé au salon, mais nous bateau to kuta déjà babanda pe déjà au salon. Donc il y a déjà des 6 ans d'années au salon. To banda pe au salon ra bandeko mususu. Les autres comment pe bamesa to comment fournir pe bandeko. Ya au moins to salara. Mais du côté vente, ndé beauté ka rentabilité ezali nango to moi koko so pesa côté wana. Bon, côté vente avant to le band comme les autres salarango pour le roi bamisusu kope ezate biso yo ko bimoke kayo zonyo yema kope musu sans frais kotara mais côté vente ezali souvent des alarate o biso moto ko mo ba kope azelo beba pour avant la kope azelo bato babanda o bazamba ele basomba pe bamapango basomba bandako miso pe bakoma ba patron mais par rapport à qui les londe to vivre ba prix mususu même na ba marché ezama passé client koya par rapport à calcul à nango l'un sous trajet zo même après zo pe sayo mbongo est comme insuffisant
chauffeur akoboya mais parfois ça tali na boyi pe camion pe na ça les airs ba fait na verser mbongo donc pour na futa pe versement andimi ka prix mon asuka azo se retrouver vraiment té même biso par rapport à ba prix beaucoup le bomati si mais chauffeur peut tanga tel ba prix bo pe ça raison mo ki si bino bomati si akimi bino alors 20 comme moi kilo ces derniers de sima uté ko bunga to remène à 20 kg to na période o elanga o bo kuta ta zelo boyete mais bo mo kuta zelo boyepo ndenge sime bungi bambongo ekangami batu vraiment marché ça vraiment bien té bo beti pe zelo na journée bo beti parfois de boté ka ba 10 7 camions on a parfois 2 camions 3 camions posa pe yo morote faut fouta bateau bazana mai faut fouta bateau bazo sala mokili ah yo moko matana combien parfois tellement bénéfice ngo moi miette ka réseau tigala ou ils ont même insuffisance au tigre na ndao pour balamba au tigre na ndao pour na maramusu et comme na moi difficulté mais na moni pe bandeko bazo bimisa ngo na ba cantine na habité ceux qui nombre de cantines de salaire nombre de tonnes boté car moi réalité na rien pe na comprendre. OK réalité na biso ya ba boîte ne se zandera morte kibage na biso to salaire par rapport ya ben ya camion to salaire ngo ndengo sombi boîte kibe yango ndenge o tekela na camion au calcul à telle boîte on a tekela ndenge na beti bateau boy et qui 20 tonnes à ce que boîte nanga o ils a peut-être 2 tours 20 tonnes o ils a boîte ya 4 tours 20 tonnes o ils a boîte ya 7 tours 20 tonnes to 10 tonnes alors kibage yango sala ma bongo siko mutu tanga abeta yebike baso to obeta eza facile te po muta compter baso muta uta na sama esufla bima ayeba na tsaki 70 to 60 so na kata boîte eza rapasi ba yebi dage boîte na limite na eza ke boîte ke banda telle place et osuka telle place c'est na betango ndena okenango nde osala ke kibage ya boîte nanga ekoki donc to mema boîte pe na kilo nango so po lekisi ndena biko dindi siko pona bandeko ndeti ba bimisa zelu wana bafutama après avoir que boteki mamonde teka na tonnage ou soit ezalaka par boîte nde bo sala bakibage na bino après bofutie par na yonde siko ozela tango oteka pour gagner peu plus na auto ndengeni oui ko futa bandeko souvent quand les arrachés chauffeurs aya sombi cash akei yo potika na mbongo tango ateka oteka ozo mbongo batu barobima ozana facilité au futa bango mais ce qu'on a lelo na marché ndenge comme mon chauffeur a défi on a nos zelo azimbo musu pour mon a défi net tozana problème monde va te poser chauffeur mon razo zelo akimina mbongo patron na mbongo na donc deux courses ils ont déjà manque à gagner pour naé siko to salaire moins fort okolo ba pe na na fond au tie fond na yo ba tout c'est ba silisi ya mai opesi bango ba kina bango mbala moyo zeli ko teka mais oteka na suka na ngope parfois manque pour ba manquer za ngaraté ozo manque 5 tonnes 10 tonnes ils ont déjà perdu fond za na ngope zo kita mais to salaire fort le roi bande mai bango ba beta bango ba zela raté to benga bango souvent ba mercenaire bango ba zela raté donc tant que si so beta na ye opesi mbongo na yeke ils ont boîte musu to pesa ngo par tonnage boîte musu to pesa ngo par boîte to futa ngo par boîte oye ça va boîte ba 15 000 ba 20 000 eza to pesi bango ba 8 000 francs to pesi ya mike pe ça rappelle 5 000 to pesa bango mbala montant si so pesi so ye ko dit to faire patienter bango zela mu to teka so ba pesi o cash o pesi mais la moi pas ndeko chauffeur bazali so c'est pas boyo ki ndeko chauffeur boyo ka bango pa pesa ma difficulté la bango na tuna poto chité mutuna ezali na linga pena na yeba muke ndenge bo mutuna nga ngeza d'abord sur les points ndenge bo obagi vraiment ba difficulté bo zarana ngwa sur le plan matériel d'abord au baki ba drainage mais a beaucoup plus na moni pena ba matériel ma kasi mingité mais bisope ndeto salara au travers des missions na biso to rappena bateau ba na posa pe ba s'adhérer pour na soutenir beaucoup plus s'occuper moi maloba au s'adresser na bango concernant soutien sur le plan matériel et ba outillage pour na ndenge bo sala bongo moi lanterne yo zala mais ce qui matériel les ali au moins que moi rapidité musala na avancement et ça malamu chose appena moi message pour na bandeko bazara na bon cœur ya rosunga webisa bango comme ça to chité déjà na bandeko bazana bon cœur biso awa eza musala to salara to zana ba catégorie ya bato nyoso ezana bato msusu lelo bokangi carrière to botiki boy lobi boyoka sa akangaki mutu na nzela akalaki mutu abotola yiboy mais tozo bana wana to faire besa bango to esi bango lokola cop o lete za te yo msusu atangi na noté bon loko yebi ko bimisa zelo yebi ko matisa yaka salaire fort aux organismes que mbongo o rozanga te parce que mutu zo mbongo ne rolia azo mbongo somba pantoyo ozana eloko ozana difficulté pa landa boto la téléphone na mutu kwa envie ngote po ye mo zo zwango
Donc ce qui est que l'État n'a pas bandé qu'on a biso ya mine, a pas bandé qu'on a biso ya ba urbanisme, ba ya ministère économie, ba mi ko sunga biso atana ba outillage, soit ben perméable pour na ba malili, ba ko pesa biso atana ba outillage moko, oui permettre soit quoi assurer ta sécurité sociale. S'il s'agit que ça l'enregistrement que sécurité sociale mo carrière ils ont autant de personnes au cas des problèmes biso le roi to futara. Bambo on a bon compte ba remise d'indemnité ba pesa biso ba ko baté bozana a droit peut-être musuka beli bo tinda bona clinique moko biso to katana bambo on a bino biso to ando sala boy bato ba ya to ko pesa baso ba pilover to pesa bango ba bilamba o ba ko nangela kana mai pour que permettre mali les roses amakas mais muta sala au monage to na facilité na rapidité au salango. Mais sans quoi ceux qui biso mo na force na biso mo le logo sunga moko abelimi bala beli bon na ba fond combien to za nango oko ba leona sunimi bala misato mais tango obonga ezate ko zongs na di ko peut-être ndambu mais au moins pour bénéficier sur na logo ngote dans bateau ba moni ba na bancaire ya sunga biso na ba matériel na ba outillage surtout outillage to senga mingi o to ko matisla ba pa ou ba bêche ba biloko bien ba bilamba ya malili et vous avez un problème bah vous allez bienvenue. Merci beaucoup de Cornol. Bonjour Ndeko. Bonjour. Web Sabiso comment na opé toujours mieux api. Bon comment na ngai Edmond, comment na ngai Edmond, toujours mis vers c'est comment faire vers une brasserie quoi. Biso lelo toyaki ko luka ko ba difficulté nini beaucoup tanon na musana bine bosala un certain moment na mona ko zaki na mutuka oza bon chauffeur oui ngande conducteur mutuka o bo mona siko ko biso ba difficulté ni beaucoup tanon na musala o bosala ezo tonga banda ku lelo na ville la Kinshasa lelo po muta tonga nda ko esenga d'abord sable faut ezala eza l'une des choses importantes oyo na matière en construction mais ba difficulté ezanga toujours été na ba domaine nyoso yo tant qu'un chauffeur ba difficulté ni okuta nango bon merci pour la mutuna ba difficulté eza quand même trop ébélé par rapport ya travaux ndenge ba petit ba sala ba travaux na ndenge biso pe toujours kende kotikaka par-ci par-là donc na ba cheter bon ba tracasserie peso le kamakasi nesi na ministre on peut cet exemple que fallait que les hommes mabanga mais toyebi que ba transport ba ça la té mais na Gilles brasserie ce que kuna ce bon document ce que ça non pena ko ka pe do fo ba kanga yo mais toyebi que ba ça la kana batan donc quel que soit document ça nango mais ba o kanga donc oui c'est obligatoire net kuna de fo za no moins $10 au financer puisque boleka bogenezo net ba mabanga $10 on a déjà to ba 4 ça des manque à gagner par rapport à ndenge bo sala musana oui et ça manque à gagner pourquoi pour biso net boy na sombi zelo ya prix d'achat né na sombi na tche carburant fona une teka pour ngapena zo moi quelque chose likolo moi quelque chose wana yango biso to bombaka pendant autant de courses que ça là pourquoi quand ça versement mais tant bon on seulement ba $10 wana bezo futa ba droit na mike wana zo mona teke bazo bomba pe biso po bango ba futa bango. Oui, c'est ça. Donc, il faut moins de convenir de ça, puis moins belé. Si vous prenez un inconvénient, on a conzo balanda biso, on ne va trouver la biso sur la solution. On peut adresser malobani n'est pas na bango. Bon, on a vu qu'adresser maloba pas bakonzi, puisque bango makamususu bango bako pesa ordre. Mais net si boto yebi ke bata transport ba ça la té. Bango bakonzi pesa ki ordre. Mais so ke kuna, oke kuta bango eloko mususu. Bakonzi toko pesa bango faute, toko pesa bango pe faute té po. Bakonzi baloba kaka. Mais batndesko basalaka. Donc ça dit que bakonzi bapesi maloba ordre mususu, bango bae ba changer ordre bakonzi, ba mo sala ordre na bango mo. Ya on est-ce que rendre nos difficultés. Chofa web sabiso depuis bandi pe musala na ya Kinchofa boy, ça déjà ba combien d'années? Na sali 25 ans bana 2000 ti lelo. Donc banda l'an 2000 ti lelo déjà 25 ans. Oui, musala. Mais c'est que quand na musala o yango zo permettre liberté kola bana babota ma nyoso ezo ke nango bien. Oui, yango pena. Ça va, merci beaucoup de vous avec information de qui n'ont besoin. Moussa Malam. Bonjour Nego. Bonjour. Ko pesa nga kombo pe pesa biso na moni ba Nego ba sala kopa wa toza précisément pe.
Ah, déjà précisément na Kimbantseke. Na route Madiamba. Route Madiamba. Bon, tout le monde qui opère moro bando ça Moussa na ya Zelu. Okoyeb sabiso d'abord dépôt bandi cop na oyo osali bambula boni. Bon, copie to bandango depuis 2009. Depuis 2009. Oui. C'est-à-dire que vous nagez déjà na 14 ans. Oui. Donc tout le ballon on a payé ça là que ceux qui n'habitent ceux qui peuvent bana ba linda ku futara nyonso utara na kopo. Nyonso utara na copie à part ba boulot mikimbi po à part ça na chauffeur. Un chauffeur, tout les alliés. Si je comprends bien que vous appelez chauffeur, mais le roi non, tout que ça na micho, il y a un bien se lancer question et aux aura moins de fisc. Mais est-ce qu'on a musa na bino ba difficulté ni beaucoup tana na on pona moni bande musu ba ko tana mai tolo polele na moni bande musu pa we bukani na habiter ba difficulté ça vraiment. Difficulté c'est bon, il y a makasi, tout ça il y a équipamenté, ba pa ou mama bilamba mali les athées donc tout ça pendant ma belé ça pour passer avant. En plus, c'est mis dans un bon chaque jour. Vous n'avez pas faire des documents, vous faites des documents belés, ceux qui vont techniquer carrément, donc bon, faut faire ça, donc ça c'est en réalité c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est bon. Faut faire bon chaque jour. En plus, tous les unités n'y sont yebi, genre bon. Au phare DC, au JR, au Moura, au la police, bon c'est pas genre bon mais. Par rapport à la rentabilité des arabotés qui moutent comme moi, se retrouve raté compte tenu il y a droit au beau foutaka. Oui, mais ça c'est bon. Tu vois que moutout comme moi pour ça fait 80 000 tonnes, 90 000. Surtout on a dépenses nions soit. Autour de l'autre, pas même de 5 dollars ou tout rien. Donc nyoko lisika nzoto. Mais question au salaire musala na. Bon message nyoko lo par rapport à manque ba outillage ba konzi ba Hollanda yo, ko dresser bon message. Bon, ba konzi mais ça là d'autres coloba d'autres trop mais et y a été bon euroyen dans le pays et mais et suis capable vraiment dans le colo à moi il y a ezade voilà c'est-à-dire que marmwana bolobela ont déjà trop et y a ka mais sous carapé tout comme peut goyate ba histoire y a ka mais histoire à niveau na bon kuna mais na route c'est comment côté boé rien commenter. Merci beaucoup Ndeko. Bon, bah, déjà, balobi déjà mbela pe commis. Tout balé dans la banque, peut te le balé. Il faut m'attendre. Merci à comprendre. Allô? Là, quoi ta carrière? Bonjour Ndeko. Bonjour papa. Vous pouvez savoir comment on a nippé à dosa précisément. Comment on a eu Alain? La famille na commune à Kimbantseke. Qui s'est marré dans la route Sekomaf. Ils sont dans la carrière, il y a Chantal. Dans la difficulté, l'État a aidé Bissomé. L'État a comme raté. La difficulté en ce que les années. La difficulté na biso zali, tous ça na bana awa. Misala na mboke zate. Bon musala auto sala gawa, ils sont ngapé mabota. Mais la difficulté na biso zali, l'État a aidé biso à faire ça sur la cantine, a tia biso non, tout ça na bateni na biso moko. La sapé tout ça entreprise ya biso mo pena etali que non musala bato sapo mabote za a belé zobika to tala mabote belé awa bana ba mikolo baza bazo vivre bazuma mbonga kina pokwa to sengi na l'état a aider biso apesa biso ba teni apesa biso ba outillage ya musala o pour que tout ça la paie bien asunga biso petana ba camion o sengi asala awa po to za kana ngwa permanent peut-être cook spe mona ni to ko ba camion na biso to bimina yango mbala moko. Mais quoi c'est parce que déjà na musala osali combien d'années na musala na obike famille obike là bana ba otangela wa. Bon presque na musala on a Omelia ça fait 10 ans. Ça fait déjà 10 ans mais na 10 ans on a quand même que malgré les difficultés zali yango ka nezo sungela rayo. 10 ans on a sali malgré les difficultés zali mais yango pe ka sunga ngai na zuma mbongo oyo na kei na ndako na bigsi bana bigsi ba mama ba famille musala EP5 pe ko sala mo mpanzi pe to sala na kata bulo oyo. Lokola Zelu ponda ko tonga mesenga aka Zelu. Loko anda ko singa ka Zelu to ebite na mutuka mobimba ndezaka wana kota combien de tonnes pe prix nango so boteki yango mo rentabilité bénéfice ezalaka to ndengeni. Bon normalement tozana biso na bénéfice tozozwa mais bénéfice tozolanda awa na musala oyo eza bena bénéfice teki oyo esengi biso tozwaka ndezi na bambula onga na sali na 10 ans awa soki ezalaki musala oyo eza na bénéfice ya malamu tozoteka mpe soki na valeur na prix oyo eza bien na koko sombela ngo peta camion ya kana ngo awa menga na ka ana camion te na ka kutu makolo bonga transport pe mo pe mo eza ngo te loko eza musala na sala ga pona za pe na boulot nante
telemaka awa nasalaka mais mama posa ya mike nde tokokisama ya minene pena ndenge esengaka toteka neti awa tozoteka zelo 10 tonnes oyo tozoteka yango na 75 000 ntango ozwa badepense ezali awa na bana oyo amado ngai moko nakotika te na 10 000 francs maboko. Donc rentabilité pene ezala pena malonga te mais babi mpe badocument baomofuta badocument ebele nayebi te soki eza réalité yango wana document ezali awa eza likambo ya solo na miniti oyo droit awa emati ndeti tokoteka 10 tonnes longola droit 14 000 francs 14 000 wana coutumier aza na kati mokolo eplasi mini mpe azaka na kati ya 14 000 wana donc tozosenga mpenza na leta amekoyede biso bapeuple na ye atia biso mpe na valeur ndeti construction zelu soki eza te atosombi nsima okotonga yango te atosombi bac de fer okotonga donc tolingi mosala na biso mpe eza na valeur toteka mpe zelu na prix moko ya bien parce que biso mpe tobénéficie na bambula oyo tosali awa. Merci beaucoup ndeko. Allô? Ah d'ailleurs tu vas tirer la biso. Carrière ya c'est comment financer le pelé sikabela. Avec Simba, tu as besoin de la route à poche. D'abord que tu t'es gardé $100. C'est la bonne. $100. Tu n'as pas bon, on va y aller. eloko ya kofilme boye yango ba urbanisme bayaki bayango batekisa terrain bon yo salanga voice pour non ça na intervenir de comment soka ke tozanga yi donc na sala intervenir comme ça anglais ana posa na filé na biso a l'état kapela biso baba o aboyi ko tinde na biso kan yo babo ya bajabo baninga bakima yo mpona solo ya mapeka solo ya motoki to solo nyonso ya nzoto komitungisa te po solution na yo emonani société God A ememeli bino crème miracle produit ya sika esalami na misisa banzete mpe bafololo mpona kopesa yo solo kitoko na nzoto tika kosalela badeodorant mpona kobomba solo ya nzoto na yo pakola kaka sachet moko na mapeka to na bisika mosusu ya nzoto mpo okoma na ntunga kitoko pendant 21 jours elongo na crème miracle pesa ntunga oyo ekokani na yo. Les mauvaises odeurs sur les corps. La crème miracle, appliquant des essais, tu vas. Ça élimine les mauvaises odeurs. Et ça dure 21 jours.